selon Jésus de Nios calcule les 5 fois imbana bato qui na bango fa binana bato ba kenina bango donc tourner zaki réussite et zaki total vraiment selon nga Jésus de Nios sambaki très bien voilà ce sont des jaloux voilà ndeto baba wangila donc jalousie cela veut dire akondi mate wangila bikara na kenango so ba wangila ba jaloux ba jaloux donc makasi ya osora donc kati ya osaranate yango ba ba surtout ni golo que Jésus de Nios a bien chanté ndegi vient so wera so bien bato wera baba vie wera danger il paraît concert o irataki wana ezaki pona piaka bato ba quotité ezaki pona piaka non tout court nanga pe na kin mingi like producteur a solo la qui bien par rapport à Bakor de ba solo la qui conseil produit avec 2 personnes mais tout monde a piaki te alinga na babeta na no ezara bongo te bongo deuxième conseil pas ni sagimba ote peut-être vous avez précaution hein? Non bongo yambo to fanda raté précaution aux ondini so ba bona moko ya bekate c'est vrai na kati ya boîte artiste na biso mo mboka aigle na kati ya boîte batindi les parts de faire rigoler te so yokiango donc bango balobaka ya bango mte beta à l'étranger mais na kamwaki tout chez ebetelaki na champagne na ina beaucoup donc mais ils ont ma bête. bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngayo nasalaki nanga selfete kozonga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai nasalela ye apona ngai nayembela ye. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcose net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Congo Promo deux fois avec les boss Raph Ngindou. Il nous dit les jeunes leaders de la gaille. Artiste na yo yeyo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Très heureux encore, mon ami Belé, Nebola Narabiso. Merci pour la confiance, fidélité au pays Arabiso. Partout dans le monde, surtout dans le bateau, partage à l'émission Nabiso, commentaires, suggestions. Nabino et Salarabiso, bientôt, bon, c'est Sika, Mbeba et Zalaki. Merci aussi à les boss Raph Ngindou de Congo Promo Télévision. Merci, ingénieur Cédric. Pour nous, ce sont sa caméra, la douce, Déborah la douce, Déborah Four à la douce, la magnifique, voilà ma complice. Des crimes parfaits, quelque chose se prépare. Donc, Motesiko Zali, la patronne, moi, la femme du boss. Merci aussi à Jolie Kinsa depuis États-Unis d'Amérique. Merci à ma maman chérie Yvette Motenge depuis Liège. Vraiment, merci maman.
Zangi. Merci aussi à Massananga Eli Pemelo depuis Tunisie. Sans plus tarder, je suis là avec De Gaulle, Mathieu De Gaulle. Avec lui, on va essayer un peu de parler de Jet Set. Retour, il a fait rigolo parce que Baza déjà na Kinshasa après tourner na Bango. Oezaki na Côte d'Ivoire. Na De Gaulle tomé retour. Pourquoi De Gaulle a quitté et puis Marambe Belezolo ba ma concert il a fait rigolo na Côte d'Ivoire. Mbote non déjà Mathieu De Gaulle. Ouais, Mbote Alvin Lutumba donc Mbote belé na batutu ba Hollanda biso donc Bambote belé na batutu na yebi ke Emerance na parlé azolanda Emerance Ngalibaki vraiment azolanda na parlé na pesi mama Nelly Gola Mbote na pesi mama Marie Makiese mama Diwembo mama Fanta Fofana Bambote belé ska bazali fils Nkelele na bosanité Pikas Mbayabo na bosanité Yannick Kayenga la mon invisible vraiment voilà donc Béra de Prince des Amunda les maîtres de votre maître. Donc toke sous koto mususu na rope sambote na dadi akuza messe 60 donc on vient to chamvumbi les boursiers vraiment to sur la marambo pena ndenge zalara ndenge bien donc sans complexe sans makambo bi kitinga ça moi vérité quoi donc singa no linga buto ke vraiment la vérité pour ba question ça et belé tout autour il y a fait rigoler les padres Mathieu De Gaulle tout banana malé ma fa to toucher par actualité nzemo on a fait rigoler déjà clippé nzemo on a fait rigoler boyembi déjà dans studio tous en local solo tsiko non ezali solo te bientôt déjà bon to comme dans 80% ya disque wana ba vocaux ba cœur ici et skali ba lead propre donc président ba lead ne ça popola déjà biso skali kana parna biso risé déjà bandaki ya ndambu to stopaki po to kataki président na mikili ndinga zongi boye tozo bandawa po to attaquer to fidé nga na sali ba lead nanga banzembo ze belé on a to yemba sali ba lead nanga et puis to sisi ba vocaux quoi to sala ba vocaux musu etikala photo yemba ma po ba musu bazaka na ba vocaux moko faut ba baksa ndenge zalaka donc c'est ça Mathieu De Gaulle pourquoi featuring na faire rigolo na place ba pesa on nzemo na mo bimba yemba bon nga na trouver kaka ki coach nimta coach biso vraiment nazara pressé te nazara prêt le so ba pesa nzembo bakomona chanson bakoka pe makambo nango mais so ba pesa nga nkunga ya Jésus de nuance na yemba vraiment naza d'accord donc nyonso ba salanga na biso zaka ba pion dame ezai mo Jésus de nuance a etengo awa ibike na otindike awa donc tu es vraiment Ibikage. Merci aussi à Mifune qui a belle va de tous les temps de tous les jours bi prêtre à moko Mifune qui a belle va l'argent l'appelle papa donc Mifune qui a belle va merci aussi à Ouli Mouchen le véritable code mondial babi bientôt là Mambé zanango bien déjà avec Ouli Mouchen les sel l'unique bosso tozalaka naye Mathieu De Gaulle vraiment Lelo et Mathieu De Gaulle par rapport à stabilité orchestre tout le vérité. Tout le monde est départ et Salamaki, ce n'est plus vraiment l'actualité. Mais il y a ce qu'on a dit, il y a fait rigolo là. Départ, ça a raison, et belé, bureau, tout ça, Mathieu De Gaulle, assurance, na yo et Rosatis, ko pas faire rigoler les autres à la ligne. Bon, nga na funda rabatu te nete so elimso nga na funda batu te na ebite na yokate nga na funda batu te to sabe mission ba Congo promo tant na kenda na funda batu te et c'est là nga moko par rapport à onga mona ndoko mona selon nga moko ne et sala ki nazala te quoi et puis tant na kende ki nga mona mona ke nzelo eza bien te nde na ke boyeboy yango pete nde na saki retour na s'incliner na senga pardon donc mutu na mutu ayebi oye mo calculer vraiment nazana makambo ya kolobela bango te pour naza avocat na bango te voilà donc c'est ça donc mutu na mutu le pourquoi longwa donc nga na yeba bango tout voilà côté wana pena na likambo loba vraiment c'est ça la passe na mona mutu lo vibration chanteur na so tono mbane bien nga so na zawa ya compliqué te très à l'aise na bi ke denga na sabu vibration sabu so vibration nga na kebo ya bi ke nga fona kebo to yeba na ki na bi ke sesele likinga shikito ba mankanga mais na choix te chacun a une vision donc voilà c'est que va m'ambe belo Mathieu De Gaulle au supporter ka bande belo ba ko supporter ngote bon mutu na chacun sa façon vraiment chacun sa façon donc de to ya na soki longe ko moyeba na ba mususu to zanga ba kuti na biso o mi mona yo danger tout sanga na komi boye ceci c'est là nde mutu na mutaluka atenga na koki nanga na kenanga ya Janine Pacha mona ke ngana koki nanga ke sala orchestre na designer ngana koki nanga ke sala orchestre na rit nzele be na mona ko sa ba clip na donc ça c'est ça vraiment ils a parmi vraiment photo tout na mutu azana ba calcul na yewa calculer na mutu na ye ngana mona ngana kenanga wenge vraiment ko sala orchestre te ngana kenanga wenge kepe wenga ngo weza shengate
Voilà, donc Moutouna Moutazana calcule à Betara. Mais Wenge Banko, il est trop, coaching à CC, il est trop Kimaki. On cause à partout. Soya Ginzela Nanga, Mbelenazaka Katina Ngala Kota. Vraiment. Ngana Dousola Raka pour Bato Bazala Babatu, qui est Mati de Gol na Kisasa. Donc, Moutou peut faire une réputation, Mouroubo, à tous en millions, Tenga, les gars, Benz. Olegina ba amer wana mais son ebi ke na lekio na makamba ko yemba et puis na Congo ba fan ba changa quelque part na motema olegi ngati mais c'est ça l'importance c'est ça l'importance un jour oui ba que un jour na ba kabela ngagla obi ke mutu mo boaga ete mutu mo yebani ete kabelo $4000 na nzela na butu moko obiba ino keno boîte ke s'amuser na yo tu vois OK s'amuser na un certain tête d'ampion sénateur na Congo Brazza a coûtanga na fungwa suma kabelanga $4000 na pisomba voiture. To fandi na 2015. Voilà. To utaki Luanda toye mbongo na gina on a parlé na sombi bakiti na zuma rambutu mbongo esili. Na kelanga boîte de nuit na samiser na ngana l'excellent butu. Mbamu ba benganga ba sombelanga 4 champagne nanu ngana za to suki wana. To bimi libanda moninga na tem sa taxi. To zongi na 4 na 4 ya USC. $4000 na zana valeur reste pas où c'est na respecter toilette ma casse ça la place à qui na ba boîte oh kuta na boy mutu ma pas ko se soulager oh Mati de Gol la soli kabila nga 4000 na somba voiture na tambola na voiture muta sombela nga na boira été na ebieti donc atala nga la musique par rapport à réputation ya on a zonction na réputation on est très nécessaire na mamba boulot salara ba yeba yo yebi boulongo ils sont très nécessaire makambo ya otala lelo yo Mati de Gol orchestre ndenge ezalaki toyeba lelo jet set toyeba ki bato belé na kata jet set tant d'autres la vibration bampé mon apesi mbote total ba Balotelli total ba Jenny ba Nicodème lelo pena au satire on a je pense que belé baza soutien Mati de Gol ça nande orchestre tikali nande bon bazalaki est-ce que faillite kota to bo amélioration mon bébé ngala on ba faillite ezate par rapport à quoi disque n'est bimité ba ya na pe tozana bango sika ba ko lakisa o bazana on ne sait jamais tant que royemba disque bato ba ko se ba leader donc ba figurant ba ko se créer les sous neti blongo yeba netikali su mingi te to na fils kaka bon Ferrari yebani déjà depuis Wenge Ferrari to le baza pe les venin ya yebani voilà déjà ça là déjà bakambu déjà ba voyage c'est bon to zape na risé pazana risé à Gola akende azali mao chechumba bazali o bansali ma bazali so yeba ndule na so ba kina ba inter ba grand hôtel route ba même lingo kuta ba bazali voilà Ritinzele aux animateurs témoins Ritinzele ce salon oui aboira bien c'est aboira bien côté la tika la voyage non coaching ya la mamunga na la chef d'orchestre na yembate na dérangement on comprend vraiment na yembate na dérangement ça qui nini nazaki chef d'orchestre na vanda na supporter voilà bato ba comme ça on libanga na OK fiba ça yembaki na y on comprend bonjour relativement ça parce que c'est un frère pour moi alaki moko soto vandi to calculer azam moko parmi vraiment ayembaki na yeba bachaka ngonga parce que na longa orchestre vraiment na zelaka pour qu'est-ce que j'avais dit na yembaka tanaki na qu'est-ce que j'avais dit babi nde na yaki kasi vraiment merci Mati de Gol vraiment nous avons une abilité pour toucher mingi ba actualité vraiment pour te soli trop Alpha Miezi tenga na linga mamba royemba to lo bagara to boira ba to mbate Alpha Miezi hyper na Bordeaux Wani Eveline full option ya papa Jacques Eliko Mbote Sikozali ainsi que maman Rosa Kolobilele na Bordeaux maman de Bora donc Bambote na bino yangwana Mati de Gol to le bateau toucher actualité ya voyage fait rigola na Côte d'Ivoire na tigelo bino yemba pour musala nous za lo yembo ba sepela rano yemba Mati de Gol atigalaki tomoni Ferrari oaye orchestre koya accueilli tomoni fils accueilli mais c'est comme si nani mao atikali nani soit accueilli risé à Gola atikali mais c'est comme si fait Gola même Ferrari Mati de Gol atikali et ça pour poigne non Ferrari la ténoriste Mati de Gol pe oui marnager pourquoi batiki mao ba même Ferrari il tient na Ferrari les Ferrari ba même qui deuxième fois mon kunati ba même qui deuxième fois té donc ngana tikalaki ba deuxième fois tout tikalaki et qui par rapport à spectacle ba mboka wana koyemba matro et à la raté. Bon, on a balinga mingi ko bina. On dit que baba ta ba couper décalé, bata ba soukous.
bango babinaka trop donc batalaki par rapport nga na binaka dans l'ensemble soto bino oyeba teke De Gaulle c'est un footeur mais soto bisinga na 1 contre 1 wana sko basenga bato ya spectacle mondi bamemaki Yamado bamemi Evariste ayembaka te voilà donc ezalaki ke mais tokendaka bacameroun loka balingaka rumba bamona Evariste te Yamado te De Gaulle azala osala nkunga mais kotika saloka De Gaulle na concert oyo lelo toloba eza concert oyo epesi mpe actualité na Jet Set moteka c'est comme si moi négligence ekoti po vivre so pala ba mambo oyo aye mpe baibandeka na mambo voyage boye mati non ce n'est pas la peine biloko wana mosusu ozotiango na miziki oyo tobetaka na Congo so otya biloko wana otanga baorchestre donc il faut kozalaka motema monene ya kose maîtriser oui choc eyaka na soni po eloko esalaka yaka soni natikali soni bamonanga rien yango esalaka biso mingi mais de préférence lukaka méthode bima wana t'asseoir neti nga so na to voyage okese voyager nga vanda na parler na bonanga ba masolo inutile na bonanga ba mission na vanda na parler na vanda na parler non soit on a parlé mais ça l'est bien parce que tout le voyage on a sur de salle émission Mati De Gaulle netinga na bega okende po ya otala déjà batu ba lobby ngo na na émission Charlie Prince par le baki c'est comme si fils ya métro là noko yemba te mais comment c'est pas rotique na yebso que chacun a la chance na to bonga ezali comme chance ya ki facteur yango na ba tourner na be toujours na be mission chance eleki koyeba chance eleki koyeba na lobi te fils aza faux chanteur non na lobi bongo te chance a fils eza ngate loke tomba ke fils a mon Côte d'Ivoire ngana mona ngote ezaki chance na idée ti to zongi déjà ma museleki vraiment sikoto ke suma mususu to za na ba voyage zo ya liboso voilà yango na importance voilà Mati De Gaulle Matima tota dynastie toka ba Serge Mabia là-bas ozong c'est la sobe bilenga susu ba likai kuna epai ozali pichu kifaya bolingo yo ezanga misoro jani na kotala nani omba mira mafuta kotikanga te na maboko ba pharisien makambo yango fe na nga wa Roma lutete donc tant to yembaka moto yo kaka partout za na pardon te oui na garder silence on a pardon te so to na ba disque ne to ya ba mama Sidoni abotangai apesa kanga nkombo Matima bolingo échange ngai komisanga malela jino sele Hollande noir bolingo na kofingo mabe olembisi alita chamala oni esukisa makambo bageri ya bolingo ezalaka te yango l'amour ezanga balimiti ya torture na mitema ya bato dadumengi gabidubile Sandra Antonio hoyeba kozanga mbongo ekimisaka nzela ya moto nyongwe womenly po peut-être akoki kosambwisa yo na logique iyo nde bongaki kodevoir nga bolingo no na bozoba ya bolingo iyo nde Emilie nga Ladi Galvanda ya diva to Chamvumbi le boursier soki na yo kaka Blanchard et tout ça pekisaki ngai mokolo nalalaka libanda nakufela bakares na batinela molili awa pe bakuzu moins cher baflate tula bizu ya Gabi Mbuta mwana muzombo na Diblin Arnaud Mwanga Dadi Mavungu Vungule Ambroise Japon de Luxembourg Joël Ekoufle Turquie Mati De Gaulle na habité na confirmé en côté selon ba rimer parce que to solar na ba fan na bino selon pende to yoka to solar pende ba mission mususu ou ba za na orchestre été j'ai bien dit na préciser qu'elle n'a confirmé té mais to yoka c'est comme si ce poème danger na Jet Set que ba comme bloqué ba lingo bloqué té bon ba piaka ba focal en sala na musicien biso ba musicien bele ba longwa ba za parmi ba musicien ba imbi da ba focal belé na disque ne to imbi déjà muto imbi da moi trop na za parmi le moment na ezaka bongo te ke ezabongo te soki ko finambe ba focal na so ba ngo te bon ba focal na sala 6 ndeni po ba ko filmu to ba finaka bon soki nazalaki ata courage mbele na zuwa Claude Wonga ozala wanga wa motema e prisons na ye saleli na yo ekamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince alo isa 67 Mati De Gaulle regrettera ndenge oyebana na et pas faire rigola fallo que no kese msusu omi le bela pe te na loba ngo te puisque eza destin nzambe da china ona mona te ke na ki koto msusu ngana regretter te bon c'est que ko regretter poani na botama pa mama zo nzembo te destin fallait na botama na famille Janine Mabunda mais na botama pa mère na ngana fier yango na sala ngana za fier ko za la chanteur na groupe Ferregola au bénéfice déjà ouais, il y a beaucoup de bénéfices
beaucoup de bénéfices. Mathieu de Gaulle, parmi la stabilité, Mathieu de Gaulle, Makolo, malgré Combo, le lopé est comme une concurrence. Léo et les bas, même si on disque et bima va ressentir. Disque et bima. Baby qui est dans la rapine à Moutoukat. Na somi Moutoukat 3 fois na vie. Et ça, déjà, Mouketa. Maman a mon Congo. Na ko pena nga tout adventiste na tient nzele zo bula nga va na la palais. Nga bima na sur express na kela ngesaini. Vraiment. Car écoute ça là, il faut être intelligent dans la vie. Le kumu mingi bazwa sala le kumu lelo ba koma makolo ba bamba basket. Ba tonga on a singa pembe na basket en noir. Ba misu ba bamba mbati. Parce que ça là prêtre tambola la bakar bani tout fait donc voilà. Parce que ça fallait à mamoto le baga et c'est un rappel ba bataille que Mathieu de Gaulle a vivre nini. Pour bientôt là, quelque chose se prépare avec la Foura Déborah. Donc, invitez-nous chez vous. Ah bon, voilà. Voilà, Boroya, Bomona. Vraiment, t'es au monde, hein? Vanda, Tamsou Foura, la douce, hein? La douce, Moutouna, Solan, bien, on a parlé, cuisine, y a un gars lamba. Après ça, vraiment, Mathieu de Gaulle, tous on a un voyage pour y ébeler ça pendant un voyage, il y a fait la kuna. Il paraît concert où il attaque wana ezaki pour un piaka, ba quotité, ezaki pour un piaka. Non, tout court na ngapena na kin, mingi ya like producteur à solo là qui bien par rapport à Bakor. De ba solo là qui conseil produit avec 2 personnes mais mon rapia qui était alinga na babeta na nous ezara bongote. Vraiment. Ils pour na mbaote. Jésus de Nyon ça na ba fan fidèle na ba pays tout en Afrique. Na tambola en Afrique na yebi. Tina ba pays ba espagnol. To tambola na Guinée na mona ba espagnol. Tara biso to koka ko solo la tête boité benga ta mwasi na nzela. Pour mo la espagnol les ans au banda wapi. Vraiment. On se comprendre. Mais bazoimba ba jemba nzembo Jésus de Nyon. To zara kuna ba Davido vena so wule longomba. Tu as vu notre général de force, on a force à Congolais. Pour la vidéo est circulée, Boluga a raison, il a caché, mais il paraît que Batoune va côté d'un bon concert. Depuis 20h, Bassa Bala Batbazate. Donc, ça les a pour qui m'a sonné, Yango Batumiezi, Samitiama, Tonton Mignon, Dobaïb Marambo, Joël Monsengo, les Chounazé, Gaëtan Dengoy, na Lyon. Baïbi Mambo dans Sola, donc les Alango. Kaka neto lo barate kende au mouvement et ça gimbaouté. Bon deuxième conseil point ni ça gimbaouté. Peut-être vous avez précaution hein. Non, bon yambo ba to fanda raté précaution aux ondini. So ba bona moko ya ba ya pekate. So ba pio mu kongo ba pio ra mu kongo. Ato beti 6 fois ba ya raté. Vraiment. Oui, bichette. Vraiment. Par rapport à l'interview, bazo pesa ba remarque à l'interview il y a les padres bazo loba pour mamouya ya loba même to kolobani par rapport à ça. Kolobani c'est ma question sur batuni ma question, il y a quelques erreurs bazo loba fort. Mais l'erreur est humaine, vraiment. Voilà. Mundele mtaloba mo na yemo mundele comment français. Na français on baba l'erreur est humaine. Siko. Na sala ka erreur mutu. Na pas sala ke kengezara mutu donc. On a réponse T. On a réponse T. Sans réponse. Donc, pendant la entre parenthèses, voilà. Merci vraiment. Comprenez que c'est Mathieu de Gaulle, Mathiba. Vraiment. Par rapport, il y a tourné, il y a les padres qui sont en Côte d'Ivoire. Pour nous, 100%, ils ont réussi. Absence n'a pas contagé. Réussite totale. Puisque c'est là que Jésus de nuance. Mathieu de Gaulle a accompagnateur. Il y a Jésus de nuance. On peut baser on a accompagnateur à Jésus de nuance. Donc, selon Jésus de nuance, calcule les 5 qu'il faut un bateau qui est on fait bien un bateau qui est donc tourner d'aki réussite et d'aki total. Vraiment. Selon là. Voilà, par rapport à spectacle, tout ça. Par rapport à spectacle, chant, ça a été bien passé. Il paraît faire rigolo en disant regarde-moi comment il était non, mais c'est lui le numéro 1, c'est lui le Yaza original. Yaza original. Non, Yaza original il y a Makambo qui est au salon. Donc regarde-moi, il y a un yemba. Biso tout aux yemba rango to yemba danger. 10 sur 10 c'est Jésus de nuance. Vraiment. Non, Jésus de nuance c'est très bien. Voilà, ce sont des jaloux. Voilà, ndeto baba wangila. Donc jalousie. Cela veut dire. Akundi mate. Wangila. Yo bikara na kenango. Wangila nini? Elo mo ba Congo balamba biso mère na solo lembela nsongo 3 cha poisson mai. Même ça tcha mbisa au. So ekoti na mama neni ba wangila. On a biso ba wangila ba jaloux.
bajaloux donc makasi ya osora donc kati ya osakana te yango bakoloba mo surtout ni golo oyebi soki Jésus le nuit sabi chanter ndenge vient so wera sobi bato wera baba vie wera danger malgré Berer sobi sultani danger bato BCBG konga na la fa na BCBG donc to lega mbamba attends mo maison gagner biso be ngambamba kaka BCBG mais par rapport il y a Barimer te mais c'est vrai na kati ya boîte artiste na biso mo mboka aigle na kati ya boîte batindi les parts d'affaires rigola mte so yokango batindi mo ya faire rigola na kati ya boîte à présence na kati ya batindi les parts de na bina ngombo te mais bango balobara banzimbo na bango te beta boya Jésus de Nion c'est betelege point eza makambuti nanga pe na yoka kaka mo na internet ne ba ezaki distribué partout donc bango balobara ya bango mte beta à l'étranger mais na kamwaki tout chez betelegi na champagne na ina beaucoup donc mais eza nango mabete quoi tout beta partout ngape na fanda na boîte de nuit ba chepe nzembo na bango pe na yokiti on a pas tourné na bango na Cameroun Fabrigas tourné na Cameroun pour l'andiango na landela yango mingité puisque na concentré ba na biso na ndo tala pa la biso na landela yango il paraît baba mai mabanga na gwa na te na yebi mambo na te par rapport à tourner na bango na bino bon to comparer tenga na na bango te ngaki minaza mingi na bato ba utai ya biso mais par rapport à ba play par rapport à leki bon na yebso kenga na bango te tendo mona ya bino to ça biso de internet na so no Telvin ndenge na talaki ya bango te na talaki ya biso ka vraiment na talaki ya biso puisque makamna bango faut ba contrôler ba tala ba fayo ba salaki na bandule biso pe photo talaki wa ezaki bien te tout ça à la prochaine to bongisa ngala tala mingi ya biso vraiment voilà merci vraiment to mo ko suka Mati de Bandana désert oyeba importance mai dudu mboma na sengi mai opesinga masanga hata kosombengo na mbongo okokisi posa ya bibishki dokate Francis Wei soso elelaka na tongo na raratina puila Musa Fatima famille royale kende mosala dola nzimbu suka sanzara zwa mosolo Joël Mwadji alias soso vraiment on les amis logo isa na harmonie voilà mambo ya na dynastie voilà. C'est toi mon oreiller qui me soutient dans les jours de mes sentiments Nzungu Blanco monument un vrai couple c'est comme Tom et Jerry Papi Kachunga on se taquine on se bat dans Clément Sikila Dede Hermani Suisse au final on ne peut pas vivre l'un sans l'autre Papi Sapo chef de ville Papa Nevane na Elton Lasconi Mbunzae vraiment Matima yamana mamuto sali na dynastie. On les dynastie, yo yembi na dynastie. Na yembi belé na dynastie. Oh mais c'est comme si mission moya. Te dynastie za disque biso na bango to sanga. National na Blaise créateur le bi ya boa quitter pour les abinaga. Ayebi makambo wana te. Ayebi bango tende. Tunanga makambo wana. Yena bango générique na to bandite to salon mambo chant. Soto sisi chante to kena na générique ndia ko yeba mamusiko. Azana mo mpanzi tam shuna yebite. To so na mambo chant. Là tu ignoré. On a ignoré te. Oh, mais là comme l'étape animation te. Étape animation za na suka. Étape animation za na suka. Biso zo dozo grâce to za la déjà tant tozo mbachan. Mais to yebi déjà que dynastie. Nzembo Mabuma Basse za na 4, nzembo Serge Mabiala za na 4, nzembo ya Charlie Solo za na 4, nzembo ya Mado za na 4, nzembo ya Fisa Metolo za na 4, vocal de Gaulle za na 4, banzembo ya Jésus de Nion za na 4, nzembo Emelia. Générique za na suka. Générique za na suka soto 6 Nion so to vendre la générique. To bois ki si bato dynastie to bois ki si pe ya biso bon ba ko bois raté. Basala ni orchestre baza batala kuna biso mouvement ba robwaka melora biso tozana na chant yango azana kidiba dynastie eza disque oyo biso tout tosangana na batu ya ancien ya wenge na biso soto ke côté harmonie de disque urbaine ya Jésus de Nuance kuna ndesika biso to yembi te nanga yo na yebi mambo eleka kuna te ba yembi na featuring na nani na yebi te question so tuna na biso ke na yebi batu ba yemba kuna te. Mais papa réponse au pesara l'émission mon robe son mettre kim ça yemba yo biso pete yo regarder to yo que ça m'a bien te ça la bien te dynastie za disque urbaine privée à Jésus de Nuance vraiment ça on a bato libanda po gim ça za mission na biso te mais surtout nga dynastie pour na zalaka nazo participer nazo mona yango na yebiso mambo dynastie côté harmonie
nga na yebi mambo harmonie te faut pas to comme la zone suka ta yebi yango expliquer biso kaka ke disque yana na silisi na okende boya uti Guadeloupe poto sala comme moi une chance donc banzembo ba clip et sala ma déjà donc kalaté ba revoir donc ba dans 2 mois Jésus de Nion so boire makambo to le to consommer déjà quelques semaines déjà donc bientôt un mois une semaine de la makambo ko boire donc c'est ça Mathieu de Goto to comme pena na suka mais c'est comme si harmonie umeli ba ozelango voilà et lo ka kitoko umelaka biso to sala 4 ans vraiment banoto bimisa qu'est-ce que j'avais tout ça 4 ans malgré mamsu basala ba 1 mois ba bimisi mususu biso sala 4 ans va to boaka vraiment moi perte otala misère totala perte muto azo si la vanda on boaka ba disque awele la temps et bon si la vanda wela biso siko loka to zala msono na ballon na tolo to za préfété 4 ans biso to za qu'est-ce que j'avais dit Boyebi qu'est-ce que j'avais dit il est notre bêta on a banduli on to bêta na ba conseil to si la j'ai raté poto poto la gite confinement ba ba signé ba gene poto la ginde nini tout le monde soki ba ga l'aise na poto nkube alagi papa vraiment mamuno zo bisanga mais bazongi na mitu bilamba ba te a mitu ke zare loro te papa bilamba c'est ni Mathieu de Gaulle na zeni to ba yemba bayemba de bayeba bonde biso soto bandi ba kapena ke yango ngambo nini ngana memana mokili ya nzambe ngambo nini ngana me ba sko solo ba robinio banani ba betela mo ba neve de rido après pigeon ekokota ozo comprendre nde siko makambo nde yango na biso sikoyo to yaka pigeon ekokota biso siko to yaka yo kaka biso to yaka Mathieu de Gaulle fils à métier la zakuna guide digital Ferrari nani comment dirais-je Mao Tse-tung risé à Gola to bandi nanu bandeli to beta msope 3 champs mukile gangi tant Jésus de Nion sazo ya mankaka diaka makamususu lebi ko ka kikongo mais bande tout la vérité tout comme na souka malgré mais kokena bango Côte d'Ivoire ne pese bino poso ok Côte d'Ivoire et producteur déjà azalaki déjà non là regarde me beti ne pas été regarde non Bosco Côte d'Ivoire ba betaki Jésus de Nion na Côte d'Ivoire baza ba congolais et pas bande mususu ba beta déjà aux baza ba congolais baza ba congolais akasi bon ba luka biso ndeni to seke fan nazali et puis eza ba production no ba luka été pona so tu as Cameroun yoka avant confinement tu as Cameroun tu as Guinée équatoriale tu les cas na Gabon le 3 janvier après na mars corona bandi on est comme année passée déjà voilà et ça ba année l'équipe et ba ke tu tambolaka sans ba regarde de moi car na qu'est-ce que j'avais dit donc c'est que grand mouvement banda le loti lobby c'est comme si ba lobby regarde moi Zaki na moi niveau bah tu la paix par rapport à bureau à toi la vérité to chamvumbe les boursiers bureau salini ni bureau entourage il y a les padres bah ça la musalate regarde moi Zaki et loko person qui fait rigoler en actualité mais regarde David regarde moi qui bungi te zali bah c'est plein d'abord ta voix mais sentiment inachevé éternel m'a compris j'ai toujours fait passer ton bien-être bonheur avant les miens regarde-moi maintenant et qui wapi ozali to ki te na Côte d'Ivoire to ki te babi c'est comme si yo so yo ki chawana ndenge bureau ba la pona bureau entourage bureau salinini bureau izo samsala David Maison Diouf Noir bureau salinini vraiment il y a la dit Galvanda ya diva vraiment bureau salinini ba bureau samsala te bozana Bernard Cavalli bozana manager bien papa tout ça yura mambo yo la émission Emera Singalibaki bato bazaka pemena les bachali prince Emera Singalibaki la blanche regarde-moi et qui wapi Kofi Panda regarde-moi et qui wapi to si ça na biso trésor qui tenge donc regarde-moi Zali et so beta pour on ba succès to pour na Congo non to regarde-moi te oyoka gango libanda ndenge éclataki est-ce que tu sais quoi ils ont éclaté quand oh beta ki na Côte d'Ivoire ka kalaté pas même quelques jours de samedi déjà indaki kuna les 12 les Yaouida et sous samedi les 4 les 20 et pelagi sous petaki. Merci Mathieu Madagol comme la mission na souka na to programme mouvement zanini to zela mouvement parce que ba date ne bimika studio tozo zongela to si ça peut jeter derrière ça que si ça na ba to mikili tozo zongela déjà kalata to j'appelle to kota studio pour biso studio on a parlé to kota déjà na parlé na beau vent
karaté ba opesa biso ba appel to kota to banda to attaquer quoi donc on appelle ça ta ba dédicace déjà plutôt ticket là maintenant micro ça Trésor Kitenge Junior Capitaine Blanchard et tous États-Unis d'Amérique inspecteur Miguel Mbongo maman Marie Makiese mère Nabiso on appelle mère Nabiso to ça maman Fanta Fofana maman di Wembo vous comprenez donc tourner na ciment vraiment problème donc Djobour Mbala ya Mavali Kovo Mambwene boss Dadi Yakuza Messe 60 Bolivar Mundele Dadi Mavungu Vungu le Pilcheri Souka femme d'affaires Deborah Senga Yvon Foukou les champions incomparables Yvon Foukou Momo Kifu Rigen Mpaka Grand Mayas donc il y a Dede Armani Suisse Gabi Dubile Gabi Mbuta Mwana Muzombo na Diblin Pati Mambulu Belange Mbelo na Luanda Trésor Boulankai il y a Iget Lamel et la Turque noire Papi Masita Masitol Tobosante Freddy Maïle Switzerland donc Bambote Belé na batu merci vraiment la batu bazaki opportunité pour causer Rolanda biso partout dans le monde Mifune qui a belle va bi prête à Zalamoko l'argent l'appelle papa Mifune qui a belle avec Fox merci aussi à Willy Moucheni véritable le seul code mondial to Zaranango il y a Willy Moucheni donc azala boss ngona nzampe azala boss merci na jeunesse Cédric pour l'assistance sa caméra maman chérie Vette Mutenge depuis Liège mon oncle Jolili depuis États-Unis d'Amérique Joli Kintala merci aussi à Masanangeli Pemelo depuis Tunisie Rafengindu Congo Promo mon boss merci pour la confiance ainsi que bateau tout balingaka Alvin Lutumba les cadets de la presse Eli Pemelo depuis Tunisie beau partager image beau commenter et que ça là vraiment bien beau s'abonner massivement beau sa différence que biso de les Karabango peut sa différence que nga na les Karanga bango et ça n'aura union c'est même mitema baby na les Karabango matima na tikele au micro au sarana ngonga assist na ngana ouais tonton Lukuki la Mantiale donc tonton Lukuki la Mantiale nazana Sandra Antonio Maman l'Angèle donc batupena balinga mati de gol basé belé donc batati vita de comprendre Nelton donc batupena bazali ba Christian Bompate Paris donc bambote belé ska boza na ebité son ngolo banini na embala asika mapasa babo tama elongo na histoire alove bakabwana moto na nzela oyo yaye Christian Bompate Paris mais balobai mbwa kabakate baza na raison po elengi ye yo kakata ngwaza na mokuwa na ye na monoko oyo tumakamtuya nango so comprendre ba mamtuya nango ba N'accident préféré kobukana ke liwa na love to swana kasi koboya na te do ma ba switch kana pesa mitu donc batutu balinga mati de gol bo soutenir biso to za venanga Gauthier mascotte l'homme idéal qui te retombe te belé Yesu Masia bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngayo yo nasalaki na nga selfete kozonga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai na